olobi ke bana muso sangsa bango 3 4 zuli bango moins studio eza na mutu oyo ya contrôlera bango parce que eza bana o bazaki na nzela bako sa pe ba vagabondage na bandako place so bazofanda leo nazana ba chantier nanga na mona bana bazwa ko senga to na kitambo za la mingi hapo na mona kitambo bana mona baya ko senga ba poubelle bana bongo nenga na zwaka ayo senga ba poubelle otuni bango siko senga poubelle po omona apa ba kendo bwaka ngo ba panzi na bazo tala pi ba ke bwaka na mayi o ya kote ya mama makelele ma ya kalamu kuna alors omona bazo ba fongola ba poubelle bazo tala na kati eloko interessa kinga yango wana okay mais na sungaka bana na stance na ndenge na ngai parce que biso to la ndakanzela mon côté voilà orphelinat combien ezana kine mais omona kuna na kati bazo bimisa su bana o baza bando kimuta okendo zo bana tale belé atie bango na kati ya place moko boye mais azana ba moyen ya ko supporter bana wana okay alors moi je travaille par rapport à mes moyens nazana bana on a tinda na classe na kolandela bango ti basa la école de métier omona pe ba bimi ba mécanicien ba bimi ba biloko ya bongo nazana plus presque un peu 7 à 10 bana on ngana landela bango soki pe ba wana bazwi ba misala na bango na zwi bana misusu tika konyoko mapona makambo nanga mama soto nanga eza ya commerce teo ay 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 mama bana bitike na babebe bafaze bazanga bapama bashege bakolela na pesa lisungi nzamba pesa nga motema ya kolia pe kokabola na boyo bazanga bozwi nanga nzambe merci na likambo eza bongo mais nazanga orphelinat teke na tiaka bana 50 batu baya kotala bango non je ne fais pas ça par rapport à mes moyens quoi nalingi teke nakendo sala orphelinat et puis nasengelaka bana wana mbongo na lolombo nakende ko sengelaka bana wana soki pe batu bapesi ngai te bana wana bakomi kotelengana na kati ya ba avenue place mutu ake kotia bango tomonaka yango na orphelinat ebele alors pour éviter ça j'ai à partir de mes moyens nazwaka bana 3 4 5 on a pu kolanda suivi na bango soki na niveau na yo na 50 € na yo zalaka na yo ya réserve na 100 € na yo oke o aider pe mwana moko na Congo voilà période ya fête po bana na pe bana bazana loko olia te très bien dit na minute tozo sola na yo na minute tozo sola na yo bisa que za bato bazoka bila ba biloko ipana nga na minute oyo okay mais na lingi caméra te j'ai demandé à ma mère lobi no bi pona nzembo lobi no balingi caméra te voilà na pe na linga caméra te na ndenge ya kwede parce que moi na ozo filmer lelo na caméra lobi ozo kabela ye je ne sais pas quoi lobi lera okoma mutu ngene vidéo na ozongela ye okay ye lisusu est-ce que depuis obanda kozwa bana wana en charge ozwa bana ba différentes familles na ebité ozwa bango na nzela ou bien ezem so za na église tozala na famille moko boye basoki para na ete nde ozwa bango en charge mabe ezali kopanza keba mopepe mabe ezali koma keba ata osambelaka te sika mabe emame emambu mambwe emame emambu mabwidi makambo ebimi mame satana telemi kotelema mame mopepe mabe telemi kotelema mame ebebisi bana nzambe mame mopepe mabe monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu Congo température eye na mopepe asika ya atobina e Congo température eye na mopepe asika ya atobina e Congo. Voilà, merci beaucoup chers internautes.
Je sais que vous êtes nombreux en train de suivre cette émission d'aujourd'hui avec votre humble serviteur héritier Iboula Mouya Kanabango Nyoso. Après Joe Poster Zande héritier Iboula. Là directement, je dis meilleur veto Joël Noël na ba Nyoso Bagolanda héritier Iboula na émission. Oh, je dis merci beaucoup à Maman Rosette la fleur d'amour on a oyamba lelo. Je dis encore merci à le tout puissant champion Wadol depuis La Rochelle. Je dis merci à Adrisha Motomètre Bebazibe Bachafouin Omonayango. Pourquoi pas Sandra Wangata Maman na Petit Bron Junior et Broly 10 match. À mon président Bruno Loubi Kambon à propos. Pourquoi pas à Davidson, le grand combattant depuis France. Je dis merci beaucoup à Papa Chirotinon, l'évêque de la main puissante de Dieu. Je dis merci à Joël Noël, les places à Zoami. Aujourd'hui, moi, héritier Iboula, je reçois pour vous, Maman Rosette la fleur d'Ambou. Bonne na bisonyo sur Congo température na o baza mupanzi. Mona ki bongo nzembo. O ya sensibilisation Maman Rosette a sala ki pona ko sensibiliser communauté congolaise na biso bato bazomi libanda ya mboka pona ko sunga ba orphelin to pona ko sunga bana oyo bakufela ba parents bazanga ba place à kolala bazanga muta ko soutenir bango mais Maman Rosette a pensé que ko yembela bango pona ko réveiller du sousou ba congolais na ba congolaise po to meka un peu ko sunga bana oyo yangonga héritier Iboula batebe ba mona yinzembo to ko décortiquer ngona Maman Rosette asali biso orphelinat to asali biso ONG ou bien ndengeni na ngona sola na lelo na benga directement parce que les mikola ba feti faut ko sourire pe na bana o ba kufela et ça la rappelle bien ko sourire et ça ka te bana moko bota na ndaku et ça te ka ne bana oyo bota na ndaku et go za la pe bana oyo bazape libanda o raisonner bango na moi elamba to na moi cinglé to na moi quelque chose et ça la ka bien mingi. Donc directement nazo benga Maman Rosette. Nazo benga Maman Rosette. Nazo benga e to sola na e. Allô, bonjour Maman Rosette. Oui, allô. Bonjour. Oui. Ozan direct qui a Congo. Bonjour, héritier Iboula. Oui, bonjour. Joël Noël Nayo. Allô? Merci, pareillement. Ok. Oui, allô, Joël Noël na batunyo so bazolanda biso. Ok, batu bazolanda yo on dirait qu'il y a Congo température par rapport à chanson nayo ya sensibilisation. Oyo outi ko salela biso, to outi ko salela la communauté na biso congolaise nyonso na monde entier. Outi ko lobani sur ça. Voilà, ndenge lobi eza nzembo ya sensibilisation ko sensibiliser kaka ba congolais pour rappeler ba congolais que to sunga kabana oyo parce que na mboka na biso na Congo bana baza ebele na balabala ba enfant ya riwana ba orphelin ba orpheline baza plein na kati ya ba balabala bano ba bengana bango na bandako pona kindoki ya église baza ebele na minito fête ya Noël ezalaka fête pona pour la famille, ça fait des bana normalement les biso to bando ko les bongo. Et ça une chanson, c'est pas que je suis une chanteuse. Okay. Et ça une chanson juste pour mobiliser les gens, pour sensibiliser la communauté congolaise, surtout bazana na étranger, pour na komeka ko sunga bana wana bazana balabala bango bazana ba parents pour na ko sunga bango. Parce que fête à Noël les a fait à bana. C'est pourquoi j'ai fait cette chanson Sunga Ngai. Donc la titre c'est Sunga Ngai. Soko salati yango eza peut-être pour na ko sunga kaka ba orphelin bana o bazanga ba parents. Bon, siko to ebite objectif na yo. Yanzembo wana parce que tout le monde a orphelinat comme belé ba ONG ba nin tout et tout. Est-ce que Maman Rosette azana ONG to asala orphelinat mo quelque part? Nazana ONG nazana orphelinat pété. Okay. Mais na sungaka bana na sens na ndenge na ngai parce que biso soki olanda kanzela moko te. Voilà. Orphelinat combien ezana kine mais au moins kuna na kati bazo bimisa su bana o baza bandoki muta okendo zo bana tale belé.
atie bango na kati ya place moko boye mais aza na ba moyen te ya ko supporter bana wana. OK. Alors moi je travaille par rapport à mes moyens. Naza na bana on atindaka na classe na kolandela bango ti basala école de métier, au moins na pe ba bimi ba mécanicien, ba bimi ba biloko ya bongo. Naza na plus presque un peu 7 à 10 bana on nga na landelaka bango. Soki pe ba wana bazwi ba misala na bango na zwi bana misusu eza bongo. Mais naza na orphelinat te ke na tiaka bana 50 batu baya kotala bango. Non, je ne fais pas ça. Par rapport à mes moyens quoi, nalingi te ke nakendo sala orphelinat et puis nasengelaka bana wana mbongo na lolombo nakende ko sengelaka bana wana soki pe bato bapesi ngai te bana wana bakomi kotelengana na kati ya ba avenue place mutu ake kotia bango to mona kango na ba orphelinat ebele. Alors pour éviter ça, j'ai à partir de mes moyens nazwaka bana 3 4 5 on oki ko landa suivi na bango soki moko na biso asali bongo toza na besoin ba orphelinat ya minene te. OK. Parce que orphelinat minene no ko contrôler te c'est le ba désavantage nga na mona ka orphelinat o ko contrôler bana wana te. O délégué mutu moko na kini mbongo wana tam peso comme pa ya bana wana te. Mais soki oza na bana yo moko zo ba ko gérer bango yo moko zo yeba ke mwana relèvement akende ki classe mwana relèvement aliaki. Soki moko na biso toza pris à 6 millions de Congolais à l'étranger ici à la diaspora. Soki moko na moko a essayé kozwa bana ta 4 5 6 ça va faire quelque chose. Voilà, dans sens wana. Voilà, maman. Par rapport à nos moyens. OK, par rapport à ba moyens oyoza nango bon. Question hier lisusu, est-ce que depuis obanda kozwa bana wana en charge ozora bana ba différentes familles na habité ozwa bango na nzela ou bien ezem chose à na église, tazala na famille moko boye ba s'occupera na etende ozora bango en charge. En tout cas nazwaka bango na banzela c'est trop dire. Leo naza na ba chantier na mona bana bazwa ko senga to na kitambo za la mingi ha konga naza mona kitambo bana mona baya ko senga ba poubelle bana bongo ndenga nazwaka a senga ba poubelle otuni bango siko senga poubelle po mona apaba kendo bwaka ngo ba panzi na bazo tala pi ba ke bwaka na mayi o ya kote ya mama makelele ma ya kalamu kuna. Alors mona bazo fongola ba poubelle bazo tala na kati eloko interessa kinga yango wana ngana ko motuna c'est quoi oh non tozana ba mama na papa mama so akufa papa bala mwasi mususu mwasi na linga biso te tozana balabala bana bongo. Parfois je parle à la famille na papa na lobi moi je vais m'occuper de ces enfants là. Bozom se bango kana ndako po bazana affection familiale mais moi je m'occupe de tout. OK. Bana msu na sala bango bongo depuis 2010 que j'ai commencé ba msu pe basili sa bango ba école de métier ba sala ka déjà. Ba msu monaka assiste na école primaire bi mama na lingina sa ndanga permis de conduire. Mona asali ne permis de conduire au futi bambongo a commune taximene baza kutu ebele ya bongo. Donc msu pe batanga na bango, ba msu pe naza kutu na de baza na université pour le moment. Nazo ka bango baza na école primaire. Mais si par rapport à Nengo Zorabango déjà, Nengo Lobby depuis 2001, déjà Obimisi déjà bana combien? Non, 2010. Depuis 2010. Depuis 2010, ça fait déjà 10 ans. Et ça fait déjà, oui, 10 ans. Mais si oui. Par rapport à bana Obimisa, déjà Obimisa combien? Bon, baza ebele. OK. Barige baza ebele. Na université. Ba baza la kaka ozuye mbala moko okomisie na okotisie na ba école de métier assisi na ye, akomine taximento, akomine mécanicien, baza ebele batanga na ba école mécanique ya kitambo wana, pembeni ya na sima commune. Ba biso na kosa bango na ba école na Kimvula, na école ya Kimvula wana batanga ka tout ça là. Baza ebele ba kokata ba 20 boy. Ba 20 déjà. Mais si par rapport à Nenge Otani Sakabango, Nenge Bamsou Ope Baza Université, parce que l'université au Congo, ça coûte aussi beaucoup d'argent. Au Salaka Nenge Nino Zorape, ba aide peut-être il y a ba pelle, Mutumso, Aye, Asungayo, ou bien au Salaka on a ba propre moyen, no Moro Nengo Ute Koloba. C'est ce que je disais au début. Obatu mususu omona ke fongola orphelinat azana mbongo te abandi ko senga. Na sens wana, mutu mtazana modèle na au travail. Moi j'avais ma vision c'est quoi? D'accompagner même les amwana moko, mais d'accompagner moi na tina suka akomi indépendant. Tu comprends? Voilà. Donc na accompagner ka moi na ti akoma indépendant. Okay. Donc ngana zali exemple que bo bazana université naza soki na 4 na université. OK.
Université ya Kineza chez les aba 800 ba 600 par an. Oui. To foot par tranche. Et ça na ba don na foot la bango ba 800 bo ba za na académie des beaux-arts. J'ai deux ba za na académie des beaux-arts. Voilà. Na foot ba 800 par an. Ba msusu wana ba foot ba 600. 600 par an. OK. Ba ya ba école primaire avant gratuité ya enseignement et ya ba do foot ba 150 par an. Voilà. En tout cas, très bien dit, merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, Moni. Juste pour accompagner moi na azala indépendant. Okay. C'est que au tie moi na éviter ceux qui na maison ni pour akomi lokola azana internat na bino tout ça. Moi j'aime que moi na azala libre. C'est pourquoi na kenda ka bo bazala na ba parents. Na kenda penza na so na parents na lobby. Moi je vais supporter cet enfant mais boti la ngai azana na chaleur familiale quoi. OK. Ba monsieur so bazana chaleur familiale te na tia bango na ba place moi na futeli moi studio à 50 $ par mois na tia bango 3-4 na linga penza orphelinat parce que je n'ai pas ces moyens et puis na zo ambongo pas mutu te je ne demande à personne. Mais eloko moko etike ngai olobi ke bana muso sangsa bango 3-4 zuli bango moins studio eza na mutu oyo ya contrôlera bango parce que eza bana oyo bazaki na nzela bakosa pe ba vagabondage na bandako place oyo bazofanda. Oui, ezana mutu na sala kango tout autour ya kitambo kaka, tu pas loin de chez moi parce que ndenge oyebi na sala ba gérant mibale par rapport au département ba sokipa ka pe na bana wana moko na bango Jojo asokipa ka pe na kolia bana wana tout ça. Ba ya kolia pa maman après classe kolia pa maman bazongi na bandako. OK, merci beaucoup. Mais na mona ki na nzembo na sunganga. Est-ce que vous pouvez expliquer biso thématique to thème ya nzembo na yo? Bon, thématique ya nzembo ezaka kapona ko gendenge to baki na débit. En tout cas, je ne savais pas comment faire passer ces messages pendant ces fins de l'année, na période ya Noël na ba confinement tout ça na bandako parce que moi-même je ne serais pas à Kin. Sinon na ba fête ya Noël na zala na Kin na sala ka ba action na nganga moko. C'était juste pour ko sensibiliser peuple congolais pour en tout cas na limite que na monde ezana bato bazana ba fazer lokola biso tozana ba fazer ebele ba fele ebele c'est juste pour na sensibiliser c'est que le temps est mauvais pour na mutu nyonso mais pour na sensibiliser bato baza na occident awa que ba yeba que il y a des enfants qui ont besoin de quelque chose pendant période oyo en tout cas thématique na ya ngo ezali pour na kosunga et puis kosunga mutu kaka ke opesa eli pate sunga mutu ke lobby ozotunga na idée que lobby azala indépendant. Voilà. Na sens wana donc thématique ya nzembo na nga wana. OK, Maman Rosette en tout cas esalinga ipasse na mawana bato ba Hollanda biso. Mais kotala ndenge boza libanda ya mboka ezana basi mosusu a se donner somba blouson un mosusu ya 15 000 €, ya somba ya 10 000 €, ya 5 000 €. Alati na ye mais na souci oyo za nango oza kosunga bana ya babola okoloba nini na communauté na yo. C'est pourquoi aussi na lingaki pona yebi na kati ya ba congolais to lingaka eloko eza na rythme même la musique. C'est pourquoi j'ai préféré, je suis pas une chanteuse mais j'ai préféré ko tiango na nzembo ko mutu nyoso ayoka. Mais ça je zaka ko yebisa batuke okoki kolanda te ke po ozana voisine ya mundele ya sombaka ne bilamba na ye parce que pays na bango eza ma organisé. Nous avons un problème. Et puis cette responsabilité eza na mitu na biso parce que c'est pas pour rien que nous nous retrouvons là où nous sommes. Au place toza to simba quand même moi enfant. Avant osomba moi besoin 15 000. Réfléchis d'abord place na uta. Ko balobaka tala stimazonga mutu hein? Faire gola yembango. Oye avant ça réfléchis d'abord. Nga osomba besoin 15 000 jamais. Na osomba ngo jamais. Okay. Parce que la question que tu dois te poser d'abord, avant que nous sommes blouson, est-ce qu'il y a une communauté à partir de la pays, est-ce qu'il y a des gens les bana bazo lia? Parce que bana ne baza venir à lobby. Donc il y a une blouson, tu as conseillé bato basala biloko wana. Balobaka avant au sala eloko il faut y banano que entourage na yo isa bien. Tout ça na esprit wana kolobake pour na participer na entourage na ngai pour na participer na avancement ya mboka na ngai parce que bana wana soki to s'occuper na bango lelo te
mabe na bango ko s'occuper na biso lobby. Voilà. Soki to s'occuper na bana wana lelo te po bazala intégré. Lobby bana wana bakozala bakuluna. Ata soki bakosala biso mabe to batoza na poto mais lobby peut-être mwana na yo akolinga kende ko travailler na Afrique, mwana na akosala ekikuluna. OK. Donc il faut to s'occuper na bana ndenge to s'occuper na bana na biso. Bazala kana na niveau exact qu'il faut zala na ba université. Bazala na niveau kaka oyo kotinda azala na niveau ya ko se prendre en charge. Voilà. Donc bato basomba ka blouson ba bandaka ko réfléchir parce que to uti na mboka moko oyo eza na ba problème ebele. OK. Parce que loko so to ko lobaka l'état mutu ko sala te. To ebi pe ba mboka oyo ba mboka lokola ba Sénégal bazo la biso bato bazana diaspora basunga ka ba village na bango moko ba otonga ba école bango moko ba sala makambo. To ki bando lobaka ke président wa lobi nini président wa sa nini mutu na part na ye. Il faut attirer sa main dans la patte. Et surtout pour la jeunesse. Voilà. Surtout pour la jeunesse c'est très important. Okay. Bana wana baza bombe à retardement pour na biso na bana na biso lobby. Okay. Alors on doit s'occuper de cette jeunesse pour que lobby baza là bas indépendant et puis basa la pe ba vie na bango biso to za na calme quoi. OK, projet d'avenir na yo pona bana surtout ba oyo tinda na université. Siko soka silisi classe. Eza su yo muto lukele musala ou bien ye moko classe o atangaki akende ko luka musala. Deuxièmement lisusu na bilo oui. Ngai na sala kaboy na sina lobaki yango na débit. Na linga moi bana wana bazala enfermé quelque part non. Soki osilisi classe na yo oluki musala na yo, musala na yo comme responsable na yo. Bato oyo baza on a monaki baza peut-être na moi chance muke na pesa bango moko ba biloko na nga ba sala yango lokola ba taxi ba moto. Mais ba misusu pe ye moko aluki na ye. Mutu oyo akotanga ye moko pe aluki musala na ye. Mais souci na nga ezali ko komisa ye kaka na niveau ke akoki ko se prendre en charge. Ke ngana lukela bango musala na lukela bango nini non. Et puis na mwana moko te oyo ba fande pa na nga bazanga musala. Pa mutu akosote na kino na soki oza na permis ozwa taxi kaka. Ozwa taxi akotanga. Soki oza mécanicien okozanga garage te. Misusu na intervenir la misusu pe na kutaka bango moko ba komo sala. Neti Kevin on azotanga tout le temps. Cet enfant là nazwa ke azaki na ba 10 ans. Lelo Kevin aza père un enfant et puis aza akoma taximan. Sans intervention nanga. Sans intervention nanga lo baba. Maman Rosette, eza ba biloko oyo okoki ko bombaka te oui. Po balobi loboko à gauche so epesi à droite c'est mona te. Mais par rapport ya ko faire enseigner batu musupe bazali banda ya mboka ya communauté na biso batu musuba mipesa oyo azwi mbongo na otinda na orphelinat moko quelque part azwi $500 atindi mais mbongo wana ekoma nango 500 te surtout nde tona ba fête ba festivité ba Noël boy batu ebele to mona ba promotion bazo partager na ba groupe ba photo fête na ba orphelin sala boy mais bazo sengaka ba mbongo mais ba mbongo wana Yolanda et place fête tango ya bande zo mona ka loso na mo madesu na mo poisson kaka mai kutu ya komela ya pasi omotala bana obilamba balati kutu kondi mate oro banini mais exactement likambo ngo lobi eloko révoltanga na sala système a on azo sala yanga moko na kei sur les champs par rapport ya système o lobi parce que avant 2010 wana ngape nazalaki na kati ya babiloko wana ya ko aider bato na ba orphelinat ko kende ko aider bato ba orphelinat ko pesa bango bambongo mais nyoso ekoma te soko soli na bana ana o comprendre que et comment apenzate alors na lingaki eloko yo nga moko na kozala na contrôle nango donc exacte que il faut jouer au moni batu su balinga ozwi bana 50 non jouer par rapport na moyen na yo toki ozala kana réserve ya $50 jouer mona moko o edaka na $50 wana et donc eza et pas nzambe kutu balobi soki moko abongoli motema lola mobimbe sepeli osokipeka na mwana moko oyebi par rapport à possibilité na yo et c'est ce que beaucoup de gens ne font pas batu bapesa ka bambongo bata orphelinat bozo omona ye moko asombi ba jeep asombi ba mituka mais bana siko soli na bango omona ke biloko wana ezokomela penza bana te parce que pona kosunga bato ezate qu'il faut ba orphelinat tomona ka awa na poto bato ebele basalaka ba action bazana ba organisation te basalaka ba action nga nasala yango na sens wana koyebisa ka ndeko na nga moko na sensibiliser bato la oza ndeko na nga moko ezate qu'il faut za na ba million po aider bato na bana wana ba orphelin wana na bana bitike wana pona ko aider bango okoza pe na euro na yo ko aider bango okoma penza otutani penza na bana ngo parce que soki otindeli mutu batu mususu ekoma ate na lobi bango nyoso te mais ba orphelinat mususu ekoma ate c'est ce qui m'a révolté aussi na bandanga moko kotala mwana nini okiko aider mwana nini okiko travailler na ye
Voilà. Moi alingi kozonga classe na zongisi classe. O alingi kosala formation na zongisi na formation, ouais. Voilà, très bien dit. Par rapport ya ba déception ya ba toto bande kotindela bango bambongo. OK, très bien dit. Mais par rapport ya ndenge za ba ofela muso quand même so mwana o azandoki, mwana za ba boke libanda. Bosala randeni, est-ce que depuis nde yo zora bana wana, ozona mwana ndoki te? Po ba bakanga ba bandoki makasi. Bana ba bandoki te. Ngana zwana ngana no mwana ndoki te. Nazwa mwana ndoki te. Nazwa mwana ndoki te. OK. Nazwa eza makambo bakosela ka bango base ba papa na bango na ba mama na bango. Bana nayebi na nazwa na ndoki te. Ngana kutana mwana ndoki te. OK. Omoni mwana soko olakisi eka bolingo. Bolingo wana affection na bande kozanga soko olakisi yango. Mwana nyonso aza mwana. Mwana nyonso aza mwana. Nakutana na mwana ndoki te. Mwana nyonso aza mwana, okutana pe na mwana ndoki te. Mais siko par rapport omoni babiloko nyonso esengaka pe moi kolakisa pe. Mutu pe abeta lisolo ndenge mama Rosette azwai. Na bana o déjà le bité o aza Kevin aza père ya mwana moko aza dana mwana koma da responsable baza bato photo yambaka bango to yoka ba témoignage na bango au retour na oyo sunga bango. Est-ce que Kevin n'a pas pensé à na bana muso mona kana nzela to bana oyo zo ko encadrer Kevin a ko pe mama nga pe na moi 20 na nga yango na pesa ta bana ba somba ta moi kaye na beach basala yango pe bazali oba koma ko sunga baleki mususu ba musuku to bango moko ba yelanga bana soki ya moni mwana moko boye mona yelinga mwana tiko problème na ngande zala ninga na travaka na discrétion na ebité mama biso ayebisa ngali boso ba de ko filmer soki otena ko température na début j'ai filmé mais mama biso ayebisa nga au moins soki ozo sala eloko oyo ozo sala ngo avec ton cœur ozo obligé ko lakisa ngo batu te soki eleki déjà na média eza déjà ozo luka lokumu tu vois oh eza eloko ozo sala pona ozo linga o aider nation na ozo linga o aider bana na po lobby bazala batu yango moni na lakisaka pesa bana na te mais pona ko sensibiliser batu ba aider bana yango moni na sala kinzembo wana juste pona ko sensibiliser batu ke na niveau na yo na 50 € na yo zala kana ya réserve na 100 € na yo oko aider pe mwana moko na Congo. Voilà. Période ya fête po bana na pe bana bazala eloko oliate. Très bien. Très bien dit. Na minute otozo sola nayo, na minute otozo sola na na yebisa ke za bato bazoka bila ba biloko ipana nga na minute oyo. OK. Mais na lingi caméra te, j'ai demandé à ma mère lobi no bi pona nzembo lobi no, ba lingi caméra te. Voilà. Na moko pe na linga caméra te na ndenge ya kwede parce que moi na ozo filmer lelo na caméra, lobi ozo kabela je sais pas quoi. Lobi lera okoma mutu munene video ane ozongela ye. OK. Voilà, très bien dit to souffler na nzembo. To souffler vraiment na nzembo parce que bato ba Hollande vinde to bande ko sola na yo be extrait pe ya nzembo eza ko leka mais son eza iti na se mais siko to senga nzembo to souffler mo mutie po bato belé balanda yango parce que communauté na biso eloko malamu ba balanda raté ba soki mutatikala yi mutakala to balakisa ti iniquité ya mutu moko bo wana nde baninga ko sepela to landa nanu nzembo bientôt kozonga sigma. na kingoli kakuna loketwe les choix est individuel na sengi kimia palado eske choix na yo eza choix na ngai soto bali mobali ya moindo ezalaki choix na yo na kimasi ya bebe ezalaki choix na yo Salo Vivian Cape Town ndababo ya misune prefera matiti po yango nde choix na ye moto akwija prefera masanga po yango nde bagu na ye le choix est individuel pour kolingi choix na yo eko maguna ngaye les goûts et les couleurs ne se discutent jamais choix na yo ya yo yangai 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 nini nakati ndeko nangai les goûts et les couleurs ne se discutent jamais Shwana yo ya yo yangai yangai Motemano eza ya yo oyanga pe eza yangai Santimano desina yo bakuna ngai bashwana ngai apapa tika konyokwa
konyokwama mpona makambo nanga mama nzoto nanga eza ya commerce te ayaya mama eza likambo ya nzambe bana bitike na babebe bafaze bazanga baparent bashege bakolela napesa lisuki nzambe apesanga motema ya kolia mpe kokabola na oyo bazanga kozwi na ngai sungaka mpo nzambe apambola nzambe apesanga motema ya kosalisa baoyo bazanga oya yo bosi yo prefera kosomba bilamba biju ya talo a chacun son destin kuna yo shwa na ngai te motemano eza ya yo oyanga mpe eza ya ngai santimano desir na yo baku na ngai bashwa na ngai papa tika konyokwama mpona makambo nanga mama nzoto nanga eza ya commerce te ayaya mama bana bitike na babebe bafaze bazanga baparent bashege bakolela napesa lisuki nzambe apesanga motema ya kolia mpe kokabola na boyo bazanga bozwi na ngai nzambe merci na likambo oyo opesanga nzambe apesanga motema ya kosalisa baoyo bazanga oya yo bosi yo prefera kosomba bilamba biju ya talo a chacun son destin kuna yo shwa na ngai te nzambe merci na likambo oyo opesanga apesanga motema ya kosalisa baoyo bazanga oya yo bosi yo prefera kosomba bilamba biju ya talo a chacun son destin kuna yo shwa na ngai te Flat Hotel Rosette 1 Rosette 2 Congo Température à votre service. Maman Rosette, nelo kosalela biso pena to sepeli pena merci. O ezanga ki pona we bakisemela yo merci maman. Elonga ngalo ba ngwana. Amen ngwana. Ok, merci beaucoup. Tozoni vraiment na plateau. Batebe ba utikola na nzembo o sensibilisation Maman Rosette la fleur d'amour en tout cas. Ozana yo pe chanteuse te mais o metien pe ko yembeza nzembo ya wera te eza ya fali te eza ya héritier te. Keza Cindy bayembi na Kofine bayembi université te o eza nzembo ya sensibilisation. Maman Rosette, na poser question moko. Bana ba se retrouvaka na balabala ndenge nini? Bon, bana ebele ongana sola na bango on a joie depuis 2010 on a ça fait plus de 10 ans que na sungaka bana ebele te même que par rapport à ba moyen nanga mingi ezala kaka maman abiso akendeki papa abiso akendeki to papa abiso akufaki maman akendeki na église moko do mwasi ya papa akendeki na église moko boy ba biso to abandoki de ba église nde etinda bana ebele ozo mona surtout na kitambo ona kitambo ezali chaque avenue mona 3 4 églises ba magaplo wana siko bana wana ba parents na bango na ba église place bakendaka basi ya papa na bango omona ba yesi ke bana baza bandoki voilà nde ba bengani en tout cas na zo bana ebele omona ka oh mama mwasi ya papa nde bengani biso mama biso akufaki na kobota babilo wa bongo nde ba mama na mwasi ya papa akende na église balobi toza bandoki nde ba église omoni soki bana batondi na babala bala eza mingi pona ba église ba église ya binzambe nzambe ba église de réveil neti actualité toza nango ya CFMC pona mwana mama Olangi Rachel Olangi Aska o akende ko bala Kevin ba église wana nde tie bana ebele libanda ebele na émission surtout bango oropona ofandisa mutu na ndako fo yeba état d'âme na ye système bakoma na biso ligolo na mboka. Voilà, mwasi yako yako bala mobali akufeli mobali yako bala mwasi mobali yako bala mwasi akufela mobali mwasi na mwana mwasi atiki bana abali mwasi mususu mais bazo bisa mwasi wana ya sika ye il faut ayeba état d'âme ya bato akuti na ndako est-ce que ça a sens yango mona ka ba benga na ka bana wana donc ba église de réveil nde benga omona ba
bana ebele ba orphelin ebele bana bitike bazana ba balabala ebele ce que tout une histoire ezaka ka papa biso mama biso akufaki na kobota mama papa bali mwasi mususu mwasi wana alobi ayebi état d'âme na biso te des choses comme ça donc ba église de réveil ba combat spirituel wana yango de tindi bana ebele ba se retrouver na ba balabala babi nzambe le tozaki okola ezaka catholique protestant na ba kibangiste na ba musulman makambo akindoki ezala ite biso tokolaki na makambo wana te aujourd'hui beaucoup des enfants se retrouvent libanda. Pourquoi? Parce que ba église de réveil pasteur azolinga asankapare na mutu wana azalaka ya ye moko, il faut ko débarrasser ba tutu baza tout autour na ye yango moni bana ba se retrouver ebele na ba balabala eza pas mais c'est ça la vérité quoi. Mais c'est ça la vérité na ba pasteur collabo pasteur collabo abeti cop pour le bâtiment na zando ti ba bimisi libanda donc ils ça la passe pe mawa en tout cas na batunyo so ba Holanda biso mama Rosette oyembi na yo na osepela na parti mozo yemba nzamba pesanga likabo ya kobokola bana place wana kaka mais yemba nanu yo moko nanu parce que yemba nanu yo moko batu bazolanda yo zano chanteuse te mais yemba nanu parce que yemba nanu po oyembi na bien partout nanga pe na lingi yango makasi nzamba pesanga motema ya kosalisa ba oyo bazanga oya yo bozu yo préféra ko somba bilamba bijou ya talo à chacun son destin guna yo choix nanga ite yo choisir ko lata bilamba ngana choisir ko salisa bana banano akapela ngoza kitoko fort akapela nana yo ko emba place wana okolo baboye nzambe apesa yo motema ya ko salisa ba oyo bazanga oya ye bolingo oya ye bomengo a préféra ko somba bilamba bijou ya talo à chacun son destin guna yo choix nanga ite yo ko yembela ngo pe mutu ala pe yembela ngo mutu ezaka nanga ite. Merci beaucoup. Nzambe apesa pe yo yo nazolo basiko na yo siko mususu wana ye aponana ko somba bilamba na ba bijou ya talo chacun son destin kuna yo eza ya ngaite. OK. Bana bitike na ba veve ba faveur ba fazer bazanga ba parents bashege bakolela bapesa lisungi nzamba pesanga motema ya kolia pe kokabola na boyo bazanga bozui nanga ye omoni na studio wana na yebisaki mutu wana boye ko améliorer voix na ngate on naza na besoin ko bongisa voix ti na lingi batu bayo ka ke mama rote mutu azoloba azoyemba azolela donc eza plaire eza kolela eza te ke o sindi lekera koti na studio babandi ko arranger ba mixer kinzembo wana te c'est moi qui a voulu que ça soit comme ça. En tout cas, ba mixer nzembo wana te parce que za kolela nanga na lingi ba adorer yango na lingi ba pakola ngo mafuta te na yebisa ki ko mixer nzembo wana te kaka na voix nanga oya mama azolela son ti yango bongo do bazong selenga nzembo wana sa ko mixer sa ko tia ba drum bana linga ki ba makelele te obi ko tia drum te ko tia eloko moko te tika voix nanga eyokana une maman qui pleure dans le désert une maman qui pleure pour les enfants qui sont les orphelins au Congo et c'est pourquoi moni nzembo wana ebimi bongo koko yemba pe na yemba na yebi nanga ko yemba muke mais na linga ki ezala penza na voix nanga ndenge na sala ka ba émission nanga voix nanga wana ebima. OK. Bon tu vas sentir que cette maman est en train de pleurer. Na linga ki ba ti yango ba pilipili ba mafuta te ba ingrédients te. Yango moni eza sec ndenge wana. J'ai voulu ezala ki volonté nanga ezala sec. Félicitations. Maman moko aolela. Félicitations pour cette chanson, vraiment félicitations maman Rosette. Na ebité idée wana nzembo wana ba komela ki yo moko to eza yo nemo o nzambe a inspiration. En tout cas eza biloko na yemba na ngai eza biloko na yemba na ngai na kendeki na studio moko to zwika papier na bike to bandi ko sala ngo eza ba biloko na soki to tali ba mission na ngai ebele na yemba ka ba parti wana ya nani ko sali sabana eza bien choix na yo ya ko somba bilamba eza ya ngate na loba biloko wana na ba émission ebele depuis kutu ba 2018 comme ça là. OK. Eza ba idée maintenant to développer kaka moi rythme to bakisi et puis c'est fini. Na lingaki atia ba biloko ebeleti. Très bien. Eza na poto eza studio na poto eza na makambo nyonso mais je n'ai pas voulu na lingaki mutu ayo ka voix ya mama ini mama qui pleure à la fin de l'année pour na bana bitike. OK, très bien dit. Très bien dit. Merci beaucoup maman Rosette la fleur d'Ambo. To komi vraiment na souk émission par rapport na bateau ba Rolanda na message na yo na neto soli na muto aza touché.
peut-être aligné à contribuer à Rosala Ndengeni. Nalobaki on a dit ba contribuer pas na ngaité. OK. Parce que ngana jouer mbongo amuto te. Yo moko omoni ngana na lakisi batelo ngana stalaka. Ici là ndenge so batu balingi to lakisa bana na to benga bana misusu men na linga ngo penza te. Omoni na avenir na omoni kana mboko na avenir na uta wana soki oza mwana ya lemba soki oza wapi. Ba shege baza partout na kine je kwa héritier oza na kine oyebi. Ba shege baza partout na kine. Soki otelemika ata na ligabro wana ba ye bazo senga. Batu wana okiozwa pe D3 okomisi bango na école. Voilà. Parce que muto pesa oli pa le batu so bazaka ki a pesi $5, lobi a pesi $5. Moment na $5 ne ko sunga ete. Komisi na école, luko yeba parents ne baza wapi. OK. So biso bana batu apoto to na influence moko boye. Ba ko ndima bazwa mwana na meyozo akaye en charge. Moi plusieurs enfants, na zone sala ba famille na ba parents bango mais c'est moi qui prends la charge de cet enfant. Comme ça moi na koli na moi affection wana. Ce que mon bazar na place to occupé ko zola bango pe place au tie bango. Donc mutu asala na part na ye ngana pesinde o ngana sala ka ça fait 10 ans et puis je suis naza vraiment satisfaite. OK. Naza satisfaite. Kiko aider par rapport na yo ko pesa ngate. Alingi mtu apesa ngambongo nete. Parce que moi ça je fais ça avec mon cœur. Mutu mutu pe okyo sala ngona cœur na niveau na ezaka ko sensibiliser batu ba yebake mbongo zo bebisa ko somba blouson peut-être okyo sunga mutu moko na Congo parce que mboka na biso ezo tambola te. Et puis tambola kana l'état te. Très bien dit, merci beaucoup. Tokomi vraiment na souk émission na biso na mokola lelo. Bato balandi yo ba retenir par rapport na nenga message nyoso oyo lobi wana na posa muta sunga yote na ebite soza na quelque chose à ajouter pour tokomi vraiment na souk émission. Voilà, nazaka ko ajouter eloko moko koloba na batu o bakozwa peut-être occasion ya koyoka ya kotala vidéo oyo ba cliquer penzembo wana ba tala une maman qui pleure par rapport ya bana bitike o baza et belé na kati ya mboka na biso et exact rappel pour na ko rappeler bango que non fin de l'année to za na yebi pa promesse belé to za promesse ba corona na poto vraiment batu baza promesse ya corona ezo nyoko la biso mais ko kanisa que même $50 ko aider bana ata 3-4 na kati ya veni na bino to je ne sais pas quoi. Donc mutu ameka a aider pour na bana wana mutu azala na idée que nous avons un pays oyo ezana ba bombe à retardement o ba benga bango bana balabala baza bombe à retardement. Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour na bana wana? Et ça message oyo na pesi mutu nyoso oyo aza na ba tolo bana ba Occident awa parce que moi possibilité zali ya kozana na moi réserve ya moi €100 moi €50. Le mutu na niveau na ameka atala lelo ko sala. Pour moi nazaka ka oyo botité. Moi nazaka pourquoi on a poto ba supporta ka bana batangisa bana. Pour moi naza mwana ye mutu akozwa responsabilité ya bino lobby. Voilà. Dans le sens wana mwana nazaka mwana ya l'état, c'est pourquoi mwana l'état futaka parce que lobby mwana na oza ministre ko servir mboka. Alors qu'est-ce que nous pouvons faire pour ces enfants là? Mutu na niveau na ye quoi. Mutu na niveau na ye ça va vraiment bien ma case. Très bien dit. Merci beaucoup na ba nyonso bazoyita kolanda yo. O souhaiter ta ba Joël Noël na ba bonne nyonso ya Congo température ko sala bien makasi. Oui, vraiment ba joyeux Noël na ba bonne nyonso ba joyeux Noël et puis bonne fête à nouvelle na ba tutu o ba la kabiso na Congo température zamba lola o batela moko na biso tokota bien na 2021. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup. C'était la maman Rosette la fleur d'ambo otozalaki nae otomeka un peu ko solana ye par rapport ya nzembo o ya ute ko bimisa sunga babola azane chanteuse te mais ayemba ki pona refaire sensibiliser communauté na biso congolaise yom to sombaka ba jeep ya talo yom to sombaka ba blouson ya talo ne aligné à sensibiliser biso en tout cas to réfléchir tout le monde a rabachèque quelque part tout le monde a un son a venu aux hommes moni bana moya betike bazanga papa bazanga maman ba méprisera bango na ba famille na bango donc to sunga en tout cas bana et ko sala bien mingi ezate ya sengi na lisunyite kene batu musuba na télévision so senga boy te ya lobi yo sunga bana o baza tout au long ya place n'espace oyo ozali ezate témoignage moko kitoko ongala ni pa maman Rosette moi je ne savais pas na ebaki yangote OK maman Rosette atangisa bana musuna université en tout cas esali kitoko ne lengi to consommer nzembo oyo sunga bana ya babola to consommer nzembo o sunga o ezana Congo température totala yango to ka message to linga te totala ka biloko biso to message na kotala ba message muso esenga oyoka
mususu ndeko no pa kufa atika bana na yo monaka bango te ndeko no musu akufa atika bana yo sungaka bango te ndeko no musu akufa tozalaka pena ofanda boye po sunga bana mususu fingaka bana moko moni na nzela zo finga mama Rosette sensibiliser biso to yoka ezambela oyo ute pana ete nzambe ne muta expiré ye ayembela biso nzembo batito en tout cas pour consommer nzembo obotala yango partout dans le monde entier et kozala bien mingi là directement je dis merci na ba union so bazu vraiment tant ya kolanda héritier ibula partout dans le monde entier ba bito na temps ba fête ba festivité bo sourire pe na bana au orphelin et kozala bien au moni pe chèque na nzela kabela ta $10 yo kabeli lelo le bébé oni nzamba ozongso na retour. En tout cas, merci beaucoup na Maman Rosette et la fleur d'amour. On attend au APC Kibiso. Et puis je dis merci à le tout puissant champion Wadol depuis La Rochelle. Pourquoi pas Drisha Motomètre Bebazi Beba. Chafouin Omonayango, les Gabonais. Les Gabonais, je te salue. Je dis encore merci beaucoup à 3L Magique, à Lotus et Long Iloufotienda. Il y a Rosien La Taylor. Pourquoi pas à mon président Bruno Lubi Kambonga propre Sandra Wangata maman na petit Bruno Junior et Broly 10 à match. Merci beaucoup na Messi Maving et puis na Rabi Kinoal na assistance en tout cas jeunesse à la main puissante de Dieu. Je vous salue. Merci beaucoup na Mouzé Nassima Caméra. Pourquoi pas Dali Ibou la maman Mokonzi ba mère Venabino d'Alex mon bébé Ephraim et puis Mouzé Nassima ya caméra Hervé Bossitampen. Ce faut sentir veut dire vraiment et tout le mot donc tout mon ami Soki, merci beaucoup na papa Philo mon pépé, papa Philo mon pépé et Zamo pépé na pesio bambo te pes bozomi na maman en tout cas ba mère Venabino to monani Soki Nzambe azondi nanote play Monatie botalelanga Congo température ya Maman Rosette la fleur Nadambu Congo température eye na mopepe asika ya tobina Congo température eye na mopepe asika ya tobina Congo température